Na komba tata mona pe tata molimo santu. Naza ko se présenter d'abord. Tam subo tuna oya zolo ba makambo ya fanfare Kimbangisa zali nani. Nga nazali musicien flûtiste Kimbangisa. Donc naza mondimi. Balbai na biso makambo lingomba to na ngona réseaux sociaux te. Tam bo sali sortie médiatique bo lobeli lingo makambo ya fanfare na réseaux sociaux et comme makambo réseaux sociaux. Ilongo makambo lingomba. Alors tant bo kontisi makambo ya lingomba soto moni bokei hors principe et méthode ba droit de réponse ezali. Donc bo mériter yango et puis faut bo supporter yango. Lingomba na biso etamusama na règlement d'ordre intérieur, principe et méthode, fuka dia bundu, ba résolution pe tozali na balukutakano nyonso ezali kosama na nkamba elu selene, y compris les 10 commandements et le précepte de l'église. Ayebite soki tozali na document moko officiel oyo ba papa ba signé ki balobi ke la fanfare Kimbangisa se faisait la diriger kaka na papa. Déjà makambo ko lobebele zalité parce que maman mou lozo diriger fanfare bozo mona photo, je pense que ça ko daté 1985. Ba papa pe ba maman ba ndeko nanga bino ba responsable la faki et là on a voyé Sabino lingomba azali likolo ya ba mouvement. Biso na ba mouvement tozali na mibeko na biso. Oto benga pe ba règlement d'ordre intérieur. Exemple, bino botia mobeko bana na bino bakoyi ko bala na te, mais za mobeko ya lingomba te. Et lingomba ke so ba bala ni basali lisumu te et passer azana droit ko salisa bana na bino mariage po za mibeko ya lingomba te. Il faut pas te confondre mibeko ya mouvement na mibeko ya lingomba. Alors mouvement ezali na se ya lingomba. Parce que biso no so ba mouvement no so ndenge moko. Mouvement moko za supérieur ya muninga ezalité. Lelo ne tozali boye tozali na papa Simon qui manque comme le seul chef spirituel na ba conseiller na yi. Cela veut dire tozali ba ke à part papa eza ba conseiller direct. So ki biso ba mouvement to komi ko toucher na ba conseiller direct. Donc toza ko toucher ba la moko papa. So ki lelo mouvement to moni likamu moko boye to ba to désordre. Ou bien bon moni que faut moi changement ezala. Eza mabeta boko sala assemblée générale na bino. Nde boko mona que notre moni que faut fanfare ezala kaka diriger na chef spirituel. Eza mabete. Mais oyo bino moko kanga. Bino moko lobela ngote parce que eza ko toucher ba conseiller direct donc mbala moko ba papa. Boko zwa likambo bino bokangi na assemblée na bino. Présence na bino na likolo et kokotsa likambo na lingomba ba nguliza nganga nde ba kovanda ba kotala likambo wana mobeko oyo parce que soki bandimi yango il fait compte en règlement d'ordre intérieur lingomba etika la libela ke kaka papa to chef spirituel mutaza na droit pouvoir ya ko diriger fanfare lingomba etambula kamongo. Ce n'est pas bino moko bofandi bosangani bolobi to kangi likamu et puis boza koloba bien papa Mbenza azana droite papa Zako donc bino bokomi kopesa ba ordre na ba jonction na ba papa. Est-ce que mouvement zana pouvoir ya kolobela ba papa ndenge wana tozali wapi tozaka na lingomba ba conseil évangélisation bazali tozana ba papa nyoso baza ba mbuta na nkamba tozana ba papa Mario tozana ba papa Mayona tozana ba papa Modudu tozana ba papa Katembo ba papa umba bazali botuna bango est-ce que procédure bino bo memeli eza normal ki autorité na bino bozana ngo na mouvement et non na ba papa so bo pesi mobeko na faki ya mokili mobimba wana na faki mais na ba papa fo bozana ba limite so bo komono ba bazana droite et puis papa disciple au célicie avec force yango oyo entreprise na yo privé ou bien ndengini tozolo bela makambo lingombo lo ba avec force bato yo futaka ba musicien bazo ko betela papa na pasi o bazo soma pe ba instrument na bango nde bango bokelo bela bango ke avec force bo te ko radier 120 personnes awa poto mona na ke makamususu bosala ka bosala ngona ba volonté na bino ba compte à rendre neni comme 6 mois neni bazongi basala 6 mois tontika ba compte à rendre parce que tozo mona ke bozo ko luka ba bokonzi na bino yango bozo ko linga bato mususu comme si bazala te. Lingomba etambula kaboete mouvement boko bana niveau ko loba na papa ke boza papa Zako azana droite papa Mbenza azana droite mais toza wapi kaka na lingomba na biso yo
botuna nano batambwisi oyo bayami papa oyo baza na nkamba batuna bino soki boagir bien na bino topesaka bino respect village tozomona ke boza quand même donc namoni bozaka makasi na bahistoire papa memaki biso boye papa alobaki na biso boye mais ndre etambwisela lingomba boyebi yango te ntango mama mwile bana kodirige fanfare oyo bapapa bazalaki te papa Simon Kimbangu Kyanga na bana kodirige fanfare te avant comme chef spirituel. Est-ce que qu'on dirige fanfare eza action moko spirituelle? Est-ce que qu'on dirige fanfare ezali ba attribution et par exemple attribution chef spirituel? Allez, mwana oyo balenda azui émission na bino atie yango alobi botala mama mwilu alingi kokoma chef spirituel pona ko diriger fanfare. Papa so totali pena bien logique eza mibale te. Papa conseiller Zako papa Mbenza bayembisaka te donc boza ko s'adresser indirectement na mama mwilu Marie et puis bozolo ba pousser mama mwilu te yango mama mwilu ngo tozo zo ndeni nani azana ko pousser mama mwilu bozo tala age na eta mérité ta respecter ta bazana esengo ko sala la lingomba ya ko salela nzambe na ye pourquoi ko tuka mutu ti suka mwana zo sala ba émission zo finga etina ko traiter mama a traiter mama lesbienne na boza ko mona ete ko diriger fanfare donc so ko diriger nde lingolo bakalinga comme chef spirituel bo agir mabe na exemple na bino ko pesa mamba 26 ezata na sens te so bona ba compte rendre na bino bo sala ngo entre bino bo tika kotia désordre o eza désordre so boye boza na mukomo so boko pesa ordre bo mona ba mboka musu ba koboya parce que lingomba eza lingomba bato ba sala nzambe bango na pasi ba somba ba instrument na bango bazo nyokoma ale boza ko radier batu. Est-ce que vraiment biso batabambuta oyo ba yebi plus que nga biso toza pe ba produit oyo ba former na lingomba? Est-ce que mouvement za na droit ya kopesa ba injonction na ba papa? Vraiment na oyo biso to yekoli esengeli likambo wana bokangi na assemblée générale bokoti sikuna nde lingomba bangulizanga bakotala likambo wana bloko eza ko toucher ba papa soki ba adopter yango ale eleki bino bokolobela ngo te mokonza cabinet ezali azali po lobela likambo ndengo wana siko ndenge bolobi bongo lengo ba ke mama mu de sika azali a diriger société c'est ça boyete batu onyo so bazomona na misu kaka na misu na matoi tozomona ke ya quelque chose qui ne va pas totika kotuka mama eza malamu te totala pe aja mutu eza ko lembisa mutu eza normal te pourquoi tozaka na respect na papa Simon Kimbangu Kyanga ni mais na ba conseiller yango te ou alors présence à maman eza ko déranger biso et loko bosali papa misciple na lobi na yo na respect nyoso na yebisi bino bosali mabe erreur grave bino boko ko pesa lingomba ordre te boko ko pesa ba papa conseiller to mama ordre moko te oyo boko mi ko sala comme si boza na pouvoir moko donc to ba après papa et comme fanfare pour na ba conseiller direct fo yo ke la bino oyo bino bolobi non et puis bozo silisa avec force ça ce n'est pas la politique hein eza bana na bino misala te bolobi la biloko ndengwana il faut bo retirer maloba na bino bozo tsama comme na réseaux sociaux tout le monde azolanda bino bazo mona bena que non agissement na bino ezali ya mukili ou alors bozala ba problème na bino na batu botika batu basalela nzambe na bango to separaté tout le monde lobi na pe fliki pe babimba pade ko pesa désordre banda na mouvement moko et puis bino bola makasi na obanda biloko moko boy mouvement moko ezali kola mouvement mususu ezali te fliki j'étais qui dirigeant biso nyoso toza niveau moko ezate ko fanfare so ba bengi bino sentir biso toza na scène bino non botika biloko bozo sala oyo yango bendaka désordre ce n'est pas bien to pesa mama respect oyo azo mériter to tika ko tuka ye toujours mona ngona misu pena ba do ba réaction ya mabe toujours contre mama asali nini bolingi nini afana na ndako betika osambela soki biso to kopesa respect nani ya kopesa respect. Je pense que le message est le qui n'a combattu à mon appel innocent. Totika kosala makambo ya kobetsa mama mabaku. Merci beaucoup. Naebi ke bokolanda, en tout cas il faut changer ba comportement o ezaki mundimité o bosaleli.